ekoki kozwa etandi nini? Ndenge nalumni boye oyo ekozwa mwa etandi moko etali mpona tiaka moko nalonaka kaka moko tiji moko nakoti na mokala oyo nakozwa ta 5 bloc kozwa 5 bloc po mosusu mpe naza nango mpe lisusu kuna naza nango kuna mpe lisusu wana mpo eza mosika eza lisusu boye. Ozali osalaka mosala nini na kati ya ferme ya mama Antoinette? Ngai na kati ya ferme ya mama Antoinette nasalaka jardin ya kolona concombre, aubergine na pondu na pilipili. Ok, merci. Alors lelo tokoti yo ozosala récolte ya pondu. Oza pondu ya caoutchouc to ya manioko? Ya caoutchouc yango. Ok, ozosala récolte yango. Récolte yango esalamaka après mikolo boni? Après ba 3 semaines. Nde bobuki après 3 semaines obuki? Oui. Bon, presque naza international tozolona donc na nyonso tozosala kolona kobuka mpe kotransporte yango na niveau ya Kinshasa. Wow, donc wana otransporte na nini? Na moto. Bon, komba mpe moto? Oh, déjà c'est vrai omibengi ma international. Donc alors misala ezoleka ndenge nini awa? En tout cas misala en tout cas ezoleka bien. Ezoleka bien, ba difficulté nini bozokutana nango? Bon, na moment oyo nakoloba mwa moke toza na mwa pesi tokoti na mwa aubergine mais mpo tolona nyonso tozolona aubergine, concombre vert, piment mpe bapondo ya caoutchouc ndenge omoni boye. Na mwa moment oyo nde babiloko wana ya mbuma eza nano te ba aubergine pilipili me tozoprepare ya terrain mpona kolona ya sika mpona couple bango. Baza ba femelle non? Baza bamibali basi. Ok. Ça c'est bien. Vraiment merci beaucoup parce que la fois passée nous demandons bango na santé. Na lelo nous tokoti bango. Je ne cesserai pas ya repris sa yo lisusu. Félicitations. Alors le réussir on l'accès biso ezali nini? Nga za mala de nini ouais. Ata moto ki na elongi likolo ya moi mais je vais vraiment vous aller soki ezali te le bano ya suka ezali nini pour bandeko nyonso bazolanda de partout. Liloba na ngai ya suka bandeko nyonso tu bazolanda ngai neti bino mpe lisusu fo bolandaka mpe lisusu ndenge biso ndenge tozosalela mpe ndenge tozosalela. Bon soki mpe critique mpe eza tozwaka mpe bamayele ba bato misusu moto wana koyebisa te ndenge wana te yango wana kaka bandeko na ngai nakoloba biso nyonso mpe tozalaka kaka ndenge biso tozosalela ngambo wana mpe lisusu bakoni yango wana ya bamafulo ya makala fulo ya makala amazinga bilanga isalanga madioko isalanga fufu mpe idina kwanga lambanga fufu mpe idadini isalanga yebikwanga madioko mama na kuna seke munu kisaloka misalanga kebikwanga lamba bikwanga isalisala ikaki na munu mpe mfumu mbenza yala ni mavunga yala ko sukuna mbenza katula mpukuna ntu. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. C'est parti très cher abonnés de Fantastique Info Télévision Mbote Nabino Kimia Nanzambe ezala mabota na bino. Tozali na esengo ya kosalela bino video ya mokolo lelo na makambo etali développement ya mboka na biso mingi na nzela ya bilanga. Alors tozwami bongo na kati ya province ya Kinshasa na commune ya Nsele et toza na quartier Dingidingi awa. Dingidingi. Quartier Dingidingi na village nini? Bompongo. Voilà. Mbote papa. Mbote. Boni santé esali mikolo ebele. Santé toza bien. Santé ça bien? C'est bien. Alors esali mikolo ebele bandeko mosusu bakoti ya sika na kati ya Fantastique Info Télévision oyo batalaki yo na vidéo précédente peut-être bayebi yo lisusu te koki se présenter bobengami na kombo nani? Bilungwa. Bilungwa kaka ozaka na kombo moko? Bendosi. Ok. Voilà papa Bendosi toye lisusu na kati ya
ferme awa na kati ya village ya Bwampongo epai ya maman Antoinette oyo topesi ye mbote esika azali kolanda biso na libota mobimba me kasi mingi tolingi mpe tomeka kotala otalisa biso par rapport ya la fois passé tolekaki nini ya malamu esalami oyo okoki kotalisa bandeko na yo oyo baza na besoin ya développement. Bon, boloni biloko nini ya sika toloni bakauchu ya sika. boloni ya caoutchouc ya sika boloni siko après près combien de etandi ya boni Bon, etandi oyo toloni je pense basomelaki o décamètre parce que la fois passée napesaki yo conseil oyebisa na mama lukelo décamètre mbala sikoyo obongisi malamu ya koyeba nasengi namoni opema nano parce que les temps ont raisonné namoni mama aza na nsima kuna kosolola naye nano voilà mbote mama voilà meka mpe se présenter mpona bandeko bazotala un peu de partout kombo nani komona nga mama Nzinga mama Nzinga ingeta ya bamama Nzinga tomoni yo ozosala ozobuka pondu obuki babuki pondu ozokanga ngo bipeko pondu ewuteli wapi pondu ewuti bilanga ewuti na bilanga ingeta voilà alors bomeki mpe kolona okatanda yango ndenge nini totanda tokanga mipiku yango mipiku nakanga mipiku yango wana sikoyo wana ozokanga ngo ekotekama na monta boni nayebi te soki ekotekama ndenge nini ye akende koteka ye moto akoyeba akotekela ndenge akotekela bo mais est-ce que ozokanga ngo na fonction ya nini est-ce que oza na pese ozoyeba kilo nango okangi to ozokanga kaka boti na ndenge yo mo oyebeli nakanga na nga moko nde nayebeli voilà alors yo bino mo bolonaki pondu oyo to biso moko tolonaki alors merci nazomeka mpe kozongela oncle Bendos parce namoni ameli mwa mai ye esengaka amela mai mpona makambo ye mpe malamu oncle Bendos voilà namengi napesa nao d'abord félicitations parce que la fois passée tomonaki ferme ezalaki un peu na matiti complètement mais là avec des images tozomonaki ezali proprement alors yo oloba nini na likambo nyonso tolekaki apo sikoyo olobi nini bon na likambo nyonso tu oyo elekaki namonaki ezalaki mabe sikoyo naye kokorge sikoyo na bisika nyonso bakritike oyo ezalaki yango wana nalingaki esenga ezala boye alors yango nalobi lisusu napesi ma félicitation parce que la fois passée misalité ezalaki mingi mais lelo na tourné caméra bandeko bazomona na ngai yake il y a vraiment mosala esalami awa mpe lelo tokoti bino na sango ya malamu bozosala récolte ya tozobuka mpe babiloko mpe oyo tozobuka pondu bangai oyo tosalaka bamanioko mpe eza oyo etali linyoko oyo ebimi wapi oyo ebimi kaka epa na biso awa na kati ya ferme awa manioko yango oyo yango wana oyo eza manioko ya sukali to ya bololo eza manioko ya sukali vraiment félicitations mais esalaka o ndenge nini omonaki olonaki nzete après une année lelo osimbi vraiment linyoko ya monene boye esalaka o ndeni na motema déjà esalaka ngai esengo esalaka esengo donc moi je ne cesserai pas de vous féliciter parce que là ça continue toujours avec ma récolte même awa namoni nini oyo ngai mais sikoyo omeki mpe komaîtriser système de vente ya c'est vrai peut-être oyo ezali commandement un peu spécial mais omaîtriser un peu ce système de vente ndenge etekama parce que nous toza émission tozosala mpona agro business nous voulons que bainvestisseur oyo azoinvestir bameka mpe koganye omeki mpe komaîtriser baprix ya biloko ndenge etekamaka oui namaîtrisaki baprix ndenge etekama ndeti boti ya caoutchouc oyo 5000 francs wow balandi ya fantastique ya po télévision oyo ozolanda biso de partout bomoni oyo kolia bio yango oyo ezosalama keno moto alia bio awa na kati ya ferme ezali combien olobi 5000 francs donc 5000 francs ekoki ata $2 te donc eza ba 1.8 $. Donc pondu oyo nyonso boyo félicitations alors bongo na bangai bokoteka yango ndenge nini ngai tokokanga bamipiku tokokanga bamipiku ngai soki tokangi mopiku soki tokangi mopiku boye 3000 francs ozolekisa bon olekisa mingi te te nalekisi te mpo mikolo oyo ngai mpo
eza nanu ya kovanda. Ah, et Belanga, il y a 3000 francs. 3000 francs. Hein? 3000 francs, on est commis. Donc, après, pour 1,1 dollar ou 1,2. Nous sommes Oui. mais ce qu'on système, vous dépendez plus de produits engrais chimiques Oyo ou vous avez vraiment te 100% bio. oyo naloni kutu engrais chimique te nini te na tieka ba mikala na zwi ngai na bwaki nalonaka na mikala te kobwaka na bwakaka na bwaki ekoti kisi te ekoti eloko moko te oyo. Voilà. Très cher abonné de Fantastique Info, autant la ferme où ils allient 100% bio. Où ils ont ça engrais chimique te, bon moni binomoko déjà récolte même à taille ya pondu, nenge salami, ils agissent engrais chimique et la quantité et bon moni même à tanga ingai awa, ils agissent engrais chimique et allient selon ma témoignage ya oncle allait sur place même à taille bon moni récolte ya manioc yango ezui vraiment j'aimerais bien natika on a mutuka na fena dans la balance na ngana peka ko peser déjà ne ba linyo comment je pesa combien de kilos et vous allez malamu moma oncle vraiment félicitations na musala ozali ko yozo sala et to senga na vraiment ba courage belé oui ba ko sala musala kitoko parce que après récolte ya ngai sur sala je ne pense pas que ils allent liboter à maman Antoinette ou bien yo boli yango ça sera bien les Congolaises et les Congolais ba relier yango donc bosali mosala ya kitoko et ba félicitations pezonga et pas ya yemoko la promotrice ya ferme maman Antoinette Otopesi mbote esika zo na biso depuis mboka ya France. Alors oncle tozo continuer le sous vraiment dalinge le lobby to meka un peu ko beta li solo un peu pédagogique kita non s'il vous plaît. Tozo un peu vraiment pédagogique comme ka peu au kabula ba connaissance na yo parce que le lieu comme modèle ya récite le remona ba récolte sali boy parce que biso balonaka monge bimaka mona na raté mais yo to moni olonaki et lelo tosali récolte yango wana parce que preuve même yango ezolakisa biso awa tomoni ndenge madame azali kokanga bapondu oyo ezali kotekama oyo babingi yango pondu 100% bio donc yango oyo mama alors namoni na étape so ya nsima kuna bobandi bozolona pondu ya caoutchouc nangi nayeba pe lisusu bosali ndenge nini en terme ya baespacement ya baécartement pardon bosali ndenge nini omeka mpe kopesa conseil kua mpe bandeko mosusu oyo baolinga bameka koinvestir mpe na culture ya pondu ya caoutchouc Pondu ya caoutchouc tobetaki labour tokoti bapondu ya caoutchouc oyo ya sika oyo ya sika oyo ezangaki yango wana to renforcer mpo mokala koto nyonso tu toloni caoutchouc ya sika. Voilà. Boloni pondu ya sika vraiment yango ezomonana alors est-ce que ezalaka na bavariété to basorti ya bapondu ya caoutchouc oyo mosu ebotaka mingi mosu ebotaka moke ezalaka bino boloni par exemple sorti nini biso toloni caoutchouc oyo etali oyo ebotaka bien ya vert po eza na 3 sortes ya caoutchouc mosusu eza ya vert mosusu ya verde mosusu caoutchouc moko ya malunga te mais biso oyo toloni nyonso tu ya vert ya mamakasa vert ntango ozotyango na nzungu omona mpenza kitoko. Voilà ozomona vraiment kitoko balandi ya Fantastique Info mosala yango ezosalama awa na kati ya village Bwampong epai ya maman Antoinette oyo azali kolanda biso depuis mboka ya France oyo andima Fantastique Info télévision elakisa misala na ye na etando ike mpona kofongola bandeko mosusu mayele bamona ndenge nini misala ezali koleka awa na kati ya commune ya Nsele topesi ye vraiment longonia mingi pe merci surtout mpona confiance oyo opesi epai na biso alors oncle masolo mosusu nini ezali ya kitoko oyo omoni okoki kotalisa balandi ya Fantastique Info et mingi ye moko la promotrice ya ferme maman Antoinette masolo nini omoni lisusu masolo oyo nakotalisa poturu ya liboso ezalaka totyaka ba aubergine ntango totyaka aubergine esimbaka te aubergine esimbaka te totya bacauchu nyonso tu yango oyo deja toloni bacauchu. Voilà, boloni bacauchu ba félicitations papa bazotravaille mpona bino mpe kote oyo mpa na biso kaka wana nyonso voilà nameka mpe kosolola na bango mwa moke mpona mosala kitoko na moni azosala kuna ya kokata mbila
Donc nayebi te soki ameka mpe kotalisa balanda fantastique info soki vraiment kosala nini mbote papa. Voilà, yebisa balanda fantastique info bazolanda partout. Kombo na yo nani? Kombo na yo Kisuka. Papa Kisuka. Alors meka mpe kotalisa bandeko na yo oyo bazotala de partout mosala nini ozosala awa oyo tokuti yo na lichette na maboko na kati ya concession ya Maman Antoinette. Nazosala percé Maman Antoinette alakisaki nga nabongisa percé oyo yango mona ekoma tout droit pene. Yo ozobongisa kaka percé. Percé. Alors percé yango ozosala yango na bainstrument nini? Congo, macheti, ezali nazona Congo yango. Congo yango. Ok. Congo yango etourné. Congo yango macheti. Nde nasalaka na misala. Yango nde osala bandaki déjà mokolo nini? Na banda lobi. Bandaki lobi. Maman Antoinette alakisaki nga banda lobi ya nasala. Voilà, na bambila po ozoswani. Bambila oyo na olongolongo. Bambila mosusu nde na soigner ko soigner. Oyo eza na nzela to kati yango. Oyo ndeti oyo eza deja na nzela na limite. Oyo faut elonga. Oyo etikali. OK. Voilà, merci beaucoup. Alors oncle Mama mbote na yo. Yepa za kuna? Wana zanga mbo. Anga mususu. Yo tia maloba osala kitoko. Maloba apemela yango te parce que bino boza ba mama ya lokumu oyo bosala bilanga. Yango topesaka bino maloba otya ekozala toujours kitoko. Mbote mama. Mbote papa na ngai. Voilà, yebisa bandeko na yo ba congolais na ba congolais bazolanda un peu de partout. Kombo na yo nani? Kombo na nga mama Myriam. Mama courage oyo atekaka. Tozoya koluka ba biloko oyo bapondu po toteka tolesa bana. Yango toyaka epa patron na biso. Apesi biso mwa eloko toketeka tozolesa bana po tosungana na muke na muke. Voilà, yo tekaka nini? Nateka pondu, aubergine, tomati, safu. Natekaka nyonso. Bazo mama otekaka nyonso. Nyonso ba pilipili, safu, aubergine, concombre, nyonso na ya kosoma na base na biso pote tosungana nango na bana. Pourquoi ba bisiki ezali ebele na ba sekoma fukuna na ba ntwenge po nini yo kaka awa na kati ya Bwampong? Biso tosali tamulai koto nde base toyebani po tosunganaka na kati ya Bwampong. Balobi po bomonela bango ozwaka na prima ngondo. Awa biso tosombaka kitoko. Prix nyonso bakopesa biso yango tosombaka. OK. Osali mbula boni déjà bando ozosala makambo koteka o. Banda na koti na Bwampong na kokisi 25 ans na 2000 ans. Bwana na 2000 ans. Wow. 2000 ans yango tozokobaka na kati ya Mumbongo. Na kati ya Mumbongo. Oboti bana kana Mumbongo. Na Mumbongo na otangisa bana kana souffrance na Mumbongo. Yango na moni Mumbongo elesa anga yango. Ba difficulté ni bokutana nango na Mumbongo. Pasi na biso kaka pona nzela toyaka nango na mutu, ba moto kuna ezalaka te. Na okene tina route mokali. Nazokende na route mokali na Kikimi. Toye nango na mutu toketika oyo kozwa lisunda motiki do koki osala 5 tours 6 tours ozaka na kati na mutu ozoketikaka. Donc bakonza bongisa bino nzela. Babongisela biso nzela batala biso position oyo nde to vivre bon. Voilà, merci beaucoup maman Sololi. Siko ozosala récolte nini? Awa nga nazosomba aubergine, nazosomba pondu. Mais est-ce que aubergine nango ozosomba na pondu ozosomba yo moko ozomibukela ndeni? Oyo client na nga mutu atini nga na bilanga yango nga nazobuka. Autoriser nga na buki na memi. Tosololi na yo. Amen. Ka bongo ndenge olobi. Client na bango amakasi ngai. Voilà, merci beaucoup Nzambe abombela biso yo. Amen. Voilà oncle, tozo continuer toujours na yo awa. Na ebité eloko nini okotalisa susu balandi ya fantastique info. O bazotalela yo, o bazotala yo bamonela noté na kati ya terrain awa na Bwampong. Awa batu nakotalisa bango neti musala ezosala makoto oyo nyonso mutu nyonso tu oyo mbala liboso ezalaki ba rapport ebele mais sikoyo corriger musala penza kitoko kitoko. Donc grâce à la vidéo na biso de ko sala awa et puis c'est une motivation parce que la kisa ki ozalaki mabe to bengi yango mabe wa malamu to bengi yango malamu lelo yo et puis c'est bino courage ya ko ça vraiment wana mususu terrain ngo yango wana mususu bangai déjà pe na bwaka déjà mususu ezobimaka na tiaki kutu filmer te nini te
bwakaki deja bangai mosusu ebimaka na mikalaka ndete bimeli ka wana kuna. Voilà. Alors, question kaka nga na ombeka kotuna oyo ozo ko répondre nga te likambo ya superficie. Ozolona na superficie ya boni oyo oloni déjà caoutchouc na awa. Oyo naloni ba caoutchouc na nga awa 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 20 sur 20 ou combien? Bon, oyo naloni déjà 1 hectare ekoka te. 1 hectare ekoka te. 1 hectare ekoki te. Ekoki te. Voilà, merci beaucoup. To mona bandeko azosala récolte kuna. To meka un peu ko tuna bango quelques questions na ndenge nini misala ezali koleka kote oyo parce que lelo bakomi le plus heureux baza kosala nanu récolte ya pondu. Alors c'est important to tuna bango mpe sur quelques questions na ndenge nini mosala ezosalama balandi ya Fantastique Info tozosala bavideo pesa micro oncle na meka kotya ndeko tozosala video oyo mpona koencourage bandeko nyonso oyo basalaka bilanga à travers video na biso ezali vraiment mpona kopesa bino baide ya mosala mbote ndeko. Mbote papa. Yebisa bandeko na yo bacongolais na bacongolais oyo bazolanda yo de partout obengami na nkombo ya nani? Nabengami na nkombo ya Chris. Ozali osalaka mosala ni na kati ya ferme ya mama Antoinette? Ngai na kati ya ferme ya mama Antoinette nasalaka jardin ya kolona concombre, aubergine na pondu na pilipili. Ok, merci. Alors lelo tokuti yo ozosala récolte ya pondu. Eza pondu nini ya caoutchouc to ya manioc? Ya caoutchouc yango. Ok, ozosala récolte nango. Récolte nango esalamaka après mikolo boni? Après ba 3 semaines. Nde bobuki après 3 semaines obuki? Oui. Alors misala ezoleka ndenge nini awa? Quels sont biloko ozomona ezali vraiment malamu mingi? Quelles sont des choses omoni mpe bakoki kobongisa mpona ferme to mwa mwa likolo? Ndeti ndenge toza boye tosala boye basarclage tokosala labour tokoti banzeta caoutchouc mosusu mpo ebotela biso bacaoutchouc na basese wana tokokata tosali pilipili ndeti boye oyo eza awa. Kuna lisusu tokokata sese tokotya concombre mpo ferme na biso emata likolo. Emata likolo vraiment. Merci beaucoup. Tolingi totuna mwa quelques questions wana tozocontinue toujours. Merci beaucoup. Bandeko oyo bazozala baotala biso surtout na oncle oyo azali guide na biso numéro 1. Oncle kuna namoni pilipili eteli. C'est que okoki korépondre question na ngai oyo la fois passée orépondaki te. Natuna so question yango. Oncle. Voilà. Très chers abonnés de Fantastique Info, botala pilipili ndenge nini ezali kobota kitoko awa na kati ya Bwampongo na terrain ya mama Antoinette oyo aza kolanda biso depuis mboka ya France na Paris. Oncle, la fois passée namoni pilipili eteli makasi ebikili makasi, mais la fois passée il y avait une question natunaki oyo nazoki ya notisaki oyo etali prix ya pilipili etekamaka boni. Opesaki nga te yo question ekanga nga na motema nde naye kotuna liso lelo. Bon, pilipili biso po 25 ekokaka te. 25 nini? 25 sac oyo totyelaka bapilipili tobenga yango ba 25. 25 kilo. 25 kilo oyo totyelaka pilipili mais 25 ekokaka te. 25 oyo etali pilipili ya kotela soki eteli 25 ekoki okomona 25 neti mikolo uti oleka ebando otekama na 250 000. 25 kilo oyo etela. Oyo etela donc eteli kitoko boye soki obuki yango ndenge eteli kitoko boye soki obuki yango oketeka 25 kilo nango na kati na kati ya saki wana eza na 250 000 francs congolais. Oyo etela 25 soki ekoki. Mais bamosusu bapréférera na bango pilipili ya mobesu te. Bon bamisusu pilipili ya mobesu bapréféraka mais ngai mpenza nalingaka na ngai pilipili mpenza ya mobesu te. Nalingaka pilipili soki ebele eteli boye okobuka yango okozala na avantage par rapport na pilipili ya mobesu.
po o etela okoteka ngo cher oyo mobesu moye oteka ngo cher eza te po eteli te. Voilà, pour être alors nalingi oza vraiment expérience ya komona yo ndenge nini oza na kati ya terrain wa ozo sala misala, mais est ce que oko conseiller bandeko bakoki koinvestir na domaine ya pilipili basala yango ou pas? Bon, bandeko nakoloba ndeti pilipili ndeti oyo banda nalona ngo natya ngo fume te, ekota fume te, nalekisaka mpe pompe te, yango moko kaka boye mbula soki ebeti yango wana eyepesaka boye. Ndeko fo bolandaka mpe na boye mpona pilipili po ndeti oyo naalongola ngo graine, nazwa graine nga moko nasala germoire na initié ebele. Ok, donc otiki bapilipili oyo etela vraiment ozwa yango graine mpona kotika kongo osala graine elekaka nde nini ntina étape ke okomisi yango graine obimisi graine otya yango mpo otiali mpe so pépinière elekaka nde nini étape wana? Bon, ndeti ndenge eza boye nga moko nake nango nazwi mbeli na kati nalongoli bagraine nango na kati awa nakausi bagraine oyo na moi, nakausi yango moi na moi, soki nakausi esili ekauki nasali bisika nango germoire, nasali germoire bisika nango nabwaki ale nabandi kokabola bana pilipili. Alors donc parce que lelo tomoni basociété bayabite ki basemence bakomi ebele, c'est comme si nous négligeons plus que nous-mêmes on peut concevoir basemence mpe lobi kozongisa na mabele. Donc mpona yo cette option là eza toujours opérationnel, eza toujours valable ya kosala pépinière, ya kosala pépinière ya koconcevoir graine yo moko poloni yango. Nga moko mpe naloni yango neti mikolo oyo nabwakaki deja nalonaki yango na se wana place ya kokomela nga moko moto nasala germoire. Mais donc est-ce que oyo oloni yo sombaki yango na ba supermarché ou bien na ba magasin ba graine to yo moko ozoki yango kapa moto? Te nga moko eutaka na Congo centrale, sombango a partir ya Congo centrale na Kimpese toye nango pilipili ya mbuma ezalaka moke tosombi bapilipili kaka boye toye boye biso moko tosali bagraine tokausi ate toloni. Olobi nanga boye donc osombaki pilipili na Kimpese oyo bazoteka deja oyo bazoteka na zando ya muya oyo etelaki deja osombi yango apo oyo nango yo moko osali opération ya kobimisa bagraine otie na moi ekauki après obwaki na graine yango ekomi nango. Voilà, baladi ya Fantastique Info Télévision boyebi ke mboka na biso tobelelaka c'est vrai tozwa indépendance entre guillemets ya politique, mais boyebaki indépendance ya makambo etali agriculture toza toujours na kati ya bowumbu parce que là il y a plus de messages, il y a plus de informations ezo circuler que non soki olingi olona pilipili il faut kaka okende na basociété na kotangela bakombo te osomba grande mpa na bango. Me botala bino moko awa bozomona na image pilipili oyo papa na biso aloni oyo eza pilipili asombaki pilipili ordinaire na kati ya marché ya Kimpese ye moko aye asali abimisi bagraine elelo bomoni yango na bilili. Donc tolamuka ekozala malamu ma vraiment oncle félicitations mpona oyo osili kosala vraiment mpona kobimisa bagraine boye et c'est vraiment une opération ou une activité ya koencourager na bandeko mosusu kosala yango. Équipe nango eloko te équipe nango eloko te, mais kosala germoire fo kozwa putulu. Nasali lifukwa moko nasali lifukwa natumbi lifukwa yango lifukwa na lingala eza nini? Eza na lingala eza okangisi matiti otumbi bisika wana ebeli na baloli nazwi bagraine nabwaki. Vraiment félicitations, ozali vraiment moto oyo atombwami makasi na boyebi mpe tosengi na boza na courage ebele komi mona pamba te yebaki ozali congolais ya lokumu parce que osalaka biloko oyo yo moko na libuto na oliaka yango te na bacongolais mosusu na bacongolais ya libanda baliaka yango ndakisa yango oyo produit na osali. Ma félicitations koma pa ndeko kuna après totala biloko nyonso okotalisa biso vraiment wana tozomona récolte ezosalama yango oyo awa na kati ya ferme ya maman Antoinette oyo azali depuis
na mboka ya France. Voilà, donc ça continue. Très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Ceux qui m'ont donné les bosso, il y a côté la biso, to sengi na yo, au s'abonner, pe, au partager vidéo la bande comme mususu. Ngai nazali, moko ya mosali, na kubingami na komo ya ndeko Lucien, bokite, oyo na courageaka, bandeko, ya kosala mosala ya bilanga, mpona kolesa mabota na biso, tozali na bowumbu, biloko ya kolia ezowutaka Angola, biloko ya kolia ezowutaka Tanzanie, biloko ya kolia ezowutaka na bapays mosusu, kasi biso awa tozaka na lokumu ya kolobake non, Congo etonda na nkita, Congo babele kitoko me tozosala eloko te. Alors baoyo ya mokie bazosala oyo, ngai wana azali mpona kobetela bango maboko mpe kopesa bango courage bakende lisusu mosika. Ndeko mbote na yo. Mbote papa. Voilà, yebisa bandeko na yo bazolanda yo de partout, kombo na yo nani? Ngai kombo na monsieur Daniel Mpela. Ozali nani na kati ya ferme awa ya conseil na ya maman Antoinette? Tozali bato to travailler na ferme maman Antoinette. Ok, yo rôle no eza nini na kati ya mosala osala? Bon, presque naza international. Tozolona donc na nyonso tozosala kolona kobuka pe kotransporta ngo na niveau ya Kinshasa. Wow, donc wana otransporte na nini na moto? Bon, komba pe moto? Oh, déjà c'est vrai, omi bengi international. Donc alors misala ezoleka ndenge nini awa? En tout cas misala en tout cas ezoleka bien. Ezoleka bien, ba difficulté nini bozokutana nango? Bon, na moment oyo nakoloba mwa moke toza na mwa besi tokoti na mwa aubergine mais mpo tolona nyonso tozolona aubergine, concombre vert, piment pe bapondo ya kauchu ndenge omoni boye. Na mwa moment oyo nde babiloko wana ya mbuma eza nano te, ba aubergine, pilipili, mais tozoprepare ya terrain mpona olona ya sika. Ok. Alors nalingaki mpe namoni osimbi pondu na maboko, balobi eza pondu ya caoutchouc nde tozwi information awa. Vraiment. Alors yo conseil nini okopesa bandeko balonaka pondu ya caoutchouc? Bon, omonaka ezangaka na bato basala commerce to kolona pondu ya caoutchouc, lelo nini omonaka ezangaka oyo omonaka ekopesa conseil mpona ebongisa? Bon, mingi ya koloba eza te presque. Kolona pondu eza simple. Obalusi mabele, okati bouture, loni makasi kaka na propriété, premier soin. Yo mosala yango ya bilanga yango yokola yango wapi? Bon, presque tofandi tro na bamilie oyo tozali, milie ya Bwampongo. Na Bwampongo, yo mona Bwampongo awa, obotamaki awa? Nabotami na Kimbanseke. Na Kimbanseke. Oya awa osala mosala. Donc tokoli presque na misala oyo, donc nyonso presque toyebi yango tozosala sala. Alors il y a vide mo ezali entre production na système de vente na biso. Yo mona système de vente ndeni parce que balobi mingi bosala ferme awa, bamama baza kosomba biloko, c'est comme si bango bazo pesa ba prix na ndenge na bango. Yo koloba nini na likambo na yo? Bon, problème ya vente eza mwa mpasi mpona toteka selon ndenge biloko yango ezokendela. Eza na moment obimi mpe otrouve biloko eza te na terrain, oteki na baposition mo normal. Eza na temps mo mpe oke okute na mwa nini oyo tobengi bitula, mais nyonso eza makambo, eza gravité. Voilà, nyonso eza makambo ezali gravité elobi papa na biso. Merci beaucoup. Alors je ne sais pas, la maman zo travailler pe na biso kuna. Donc bozomona balandi ya Fantastique Info Télévision, nous encourageons bandeko nyonso bazosala bilanga. Soki okwei telema ndeko kokwea libela te. Yo zwa déjà kaka mois de fête ya mokie ekoma sujet na yo boye botala bamama awa tokutaki la fois passé ferme ezalaki ata matiti ebele, mais lelo bino bozomona na bilili ndenge nini mosala esalami lelo, c'est-à-dire ayoki conseil ya Fantastique Info Télévision mpe lelo aapplike yango, tokuti tomoni batravailleur ebele na kati ya nzela. Mama mbote na yo. Kombo nani s'il vous plaît? Kombo na Landu Kianga. Maman Landu. Bonne santé. Santé bien. D'abord félicitations komona mwasi kitoko lokola yo ozosala mosala ya kitoko lisusu koleka ya bilanga vraiment. Alors mosala nini ozosala awa? Nasala ntsakula na bilanga mpo aubergine za soin. Osala ntsakula. Wow. Alors elekaka ndeni ntsakula lelo bosalaka boye, combien vous êtes bafutaka bino boni
ezalaka ndenge nini? nde tosala boso nasilisi minoko awa apesanga 10 10 000 na 10 000 wana ezali osali na etandi ya boni, boyokanaka selon mikala, boyokanaka selon botie décamètre ezalaka 000 eza nini? nango mikala Eza ata mpe par jour, décamètre mpe batiaka eza nango journée batasi mpe tosalaka na biso. donc journée moko eza 10 000 soki oye lobi 10 000 lobi ya lisusu 10 10 000 000 mais oui 10 000 toboyi 10 000 te 10 000 eza moins de 4 dollars coûte je pense. Donc alors nini osala 10 000 mais au travailler na etandi nini, c'est ça question oyo tolinga toyeba na tâche ezalaka kaka 10 sur 15 na tâche. Oncle soki moto alobi tâche elakisi mesure nini? Parce que moi tozosolola bandeko mosusu oyo ayebi na ye mpe tâche nde olobi te fo soki tomeka ngo na terme ya dimension ya komesure. Mama yo accepte tâche na yo bandi kaka lelo nga na bandi kaka sikoyo naakita de fo tâche na yo eza sikoyo wapi? naabanda boye nde naakita ndokita ntina se kuna. Ok, alors mosala yango oyo okola yango wapi ozosala lelo mosala ya kitoko ya sarclage parce que sarclage nde ezali vraiment clé ya bilanga. Soki osali sarclage na bilanga te il y aura pas de résultats positifs na mosala na yo. bon nga mpe nabali mosala bilanga te nabotami na ngaliema nde nabala mobala mokongo na ngalema wapi? Ngalema eza commune na awa quartier na mbinza na mbinza mbinza nini? mbinza pompage na mbinza pompage. Ok, nde mobali nazwaka azalaki mokongo azalaki mwana ipene nde nga mpe nayebi nanga mosala bilanga te amemanga na bilanga alakisanga nde babumbaka alakisanga nde balona linioko alakisanga nde basala ya nsakula nde nakanga yo nga mpe lelo nakoma kosala yanga moko. Vraiment félicitations. Sikoyo ye akontinaka mosala yango ti lelo ye bakontinaka ne ye aza na plateau aza na plateau ngai nde tosilana na biso bosilana. Voilà, merci beaucoup bana na fantastique info bomoni mama yo mama nani komonanga landu mama landu yo azali na minute oyo azali na ye mpe vide soki omoni nini mama landu yo azali yango oyo ndenge olinga mpe mwasi oyo asalaka mosala ya bilanga mama landu yo aza na minute oyo asilana deja na papa oyo alakisi mosala donc yango oyo relation yango ezali fantastique ekopesa mpe libala ya bongo te eza bongo papa bandeko bozala so partout mama landu mpe oyo azali awa omoni osepeli na ye ozwa moto oyo akozala na ye mpe ayebi mosala na ferme ye oyo azali oza na bana boni 5. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, oncle nayebi te esika nini mosusu ya kitoko oyo omoni okoki kolakisa biso to liloba nini susu okoki koloba mpona descente ya lelo oyo toyeki kosala? Fale tokende kuna nalakisa germoire oyo nasala. Voilà, germoire ya aubergine. Ya aubergine, hein? Oui. Voilà, c'est bon tokende. Nayebi ke santé ezoderange mais mpe lisusu germoire nasalaki na okuna ezali nde monene, hein? Voilà. Voilà, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Tozo continuer vraiment na kati ya descente na biso ya mokolo ya lelo awa na kati ya village ya Bwampong na nzela ya Njili Brasserie pembeni ya nzela ya Tenda oyo toyei kosalela bino découverte ya lelo. La fois dernière tolekaki ezalaki vraiment na zamba kasi à travers baconseil na biso mpe ya faire kofilme terrain epesaki lumière mpe lelo oyo tomoni mosala esalami ferme bilanga efongwami et vraiment nous encourageons maman Antoinette mpona mosala oyo azali kosalisa awa na Kinshasa même si ye moko azali awa azali na kati ya aza na mboka ya France mais misala na ye ezomonana vraiment na miso donc bozali mingi te ya kosala mosala boye oyo otelemi okwei otelemi ocontinue parce que belé soki bakwei kaka mbala moko esili amultiplie yango par 100 mais kasi okweyaki okwei otelemi lisusu ye lelo omoni vraiment lumière tala ndenge ferme ekoma omonana na kitoko nyonso vraiment bomona bino moko nde ferme ezomonana na kitoko nyonso c'est grâce ya courage ozali na yango mpe baconseil ya Fantastique Info Télévision donc vraiment gouvernement na biso emeka koencourage bamama lokola bino bozali mingi te.
balona liboso ya kotala biso tosengi na yo osabone. Oza na besoin ya publicité, oza na produit na yo ozoteka, oza agronome, oza na service na yo to prestation oyo mona osalaka, naza na eloko osala ileka na Fantastique Info, oleki na bureau to obengi na numéro eza affiché, ofuti mbongo ya publicité na yo, biso tokolekisa eloko na yo osalaka na numéro na yo bato babenga directement. Mais soki biso tosali production ya émission boyebaki ezali te nous tokogérer communication. Donc voilà oyo nalingi nalobela bato oyo bazolanda biso bazobenga biso de partout, toza na besoin ya soutien na bino. Jusque là toza na partenaire moko te oyo apesaka biso mbongo par mois soki tosali baproduction na biso te. Voilà oncle olobi nini? Germoire yango oyo nga moko oyo nasalaki ya aubergine. oyo nasalaki ya aubergine nga moko nasali germoire na nga nabwaki pépinière yango oyo ebimi eza te nakende osomba ngo na maison oyo nga moko oyo nasalaka. Donc osali production na yo moko yanga moko ya ferme extraire ba graine okawisi yango na bwaki mikolo tiongo na mai yango eboti ya vraiment. Vraiment félicitations oncle nga ndenge apesa vraiment ba courage ebele, j'insiste. Peut-être ozomimona pamba mais yebaki komimona pamba te ozali moko ya bakangolais longu ya lokumu parce que ebele baza baferme moko ezali toujours dépendant. Ata aloni graine asali récolte ya aubergine l'année prochaine fasomba lisusu akende na basociété na otanga kombo te parce que naza obligé osala bango publicité ya ofele te. Donc aki asombi lisusu mais kasi yo olola yango ozopublier ozocontinue kosala production na oyebaki ozali vraiment génie, ozali congolais ya lokumu oyo biso nyonso fo topesa yo lokumu komimona pamba te, j'insiste, komimona pamba te yebaki oza na quelque chose malgré oza na biloko ya mike mike oyo okoki komaîtriser malembe. Mais sinon na ndenge oloni boye ekoki kozwa etandi nini? Ndenge nalumni boye oyo ekozwa mwa etandi moko etali mpona tiaka moko nalonaka kaka moko tiji moko nakoti na mokala oyo nakozwa ta 5 bloc kozwa 5 bloc po mosusu mpe naza nango mpe lisusu kuna naza nango kuna mpe lisusu wana mpo eza mosika eza lisusu boye. Wow, félicitations vraiment pour na mosala oyo ozosala vraiment, je le répète. Alors commentaire lisusu mpona mayo eza mai ya nini obengaki yango la fois passée? Mai ya bwampongo. Mai omelaki la fois passée yango oyo? Yango oyo. Lelo omela te. Oncle vraiment merci to continuer na biso. Mai yango omela yango eza tour wana tosalaki yango mpe propre nyonso. Vraiment félicitations bozala vraiment na richesse ya makasi oyo bandeko ebele bazoluka bino boza nango boza na mai oyo ezali tout autour ya ferme na bino. Donc ezali vraiment chance moko immense oyo boza nango oyo nyonso bokontinue mpe kaka eza oyo nga moko nabwakaki ndunda mpe nabwakaki yango oyo mpo natiaki boye mpo na basoso bazoya koderange ngai yango wana nabwakaki ndunda nga moko bagraine yango moko nosomba ngo na maison te po nafinikaki yango boye mpo na basoso mpona basoso bazoderange yango wana ngai nga moko ka moto nasalaka bagraine basoso baya derange nde basoso bazoya koliaka yango bazoya koliaka yango yango wana nafinikaka boye po nyonso wana mpo nalongaka mandalala na renforcer mai. Donc vous allez vraiment ceux qui congolais, je crois dans Rosolama na maman Antoinette pour basuka ba formation mike moza déjà na biloko ya makasi parce que yo mozo produire ba graine eza quelque chose oyo ba femme belé ba dépendra na ba société na otanga kombo te wana ata loni ndenge nini moyen à garder ngo sauté or wana ezo faire biso et toujours tikala comme si vous êtes toujours dépendant na ba société ya libanda donc so loni dongo yo moza incapable de obtenir ba graine oui osombaka lisusu na ba société oyo ezanga ou non autant à comboter. Donc voilà un peu ça vraiment. Moi je ne cesserai pas de vous féliciter oncle par rapport à savoir faire nayo na oyozo sala déjà. Donc merci. Alors il y a un hôtel ça balanda Fantastique Info télévision. On va dire na posa ya kotala ferme ya maman Antoinette ya na kati ya Bwampongo ndenge misala yo sala mama.
Voilà. Balandi ya Fantastique Info Télévision. Balano ya libosé au la biso tosengi na omika ko s'abonner. Donc ça nous fait très mal. Boka moitié un jour, bomoni to ça sur la vidéo te parce que to moni batte belé selon statistique à YouTube, il y a plus de 70% de bazota la biso sans pour autant s'abonner. Donc faut s'abonner maintenant mon kemé. D'une manière à comprendre peut-être la mikolo, ne bazo batte mais vous pouvez demander et pas ya petit-fils na yo, vous demandez pas moi na yo non. Na lingi na s'abonner na Fantastique Info pour la biso. Paipai pe yango yo. Bandi kotela. Paipai soki utaki wapi? Oyo paipai yo ya biso moko tolona yango. Ozoki yango wapi? Eki ka grain to ezalaki o bateka na ba chasser na ba magasin. Te ezalaki grain. Nasomba paipai. Tango nasomba paipai wana pa ba voisin nanga nga moko nazwi grain na kausi yango na bwaki yango mbala moko. Paipai yango ezalaki ya munene boye. Ya munene ka boye. Yango ezongi parce que mingi baloba non likambo soki olu paipai ezalaki bon olu lango changer. Yo omoni yango ka munene ndenge oloni boye. Te nalonaki yango boye. Ezalaka pe munene. Boye. Mais oncle, yo encourager oloba nini bandeko oyo baza plus quoi dépendre kaka na mutu na bango comment que non, il faut ba grain améliorer pour en faire quelque chose. Il faut ba grain faut écouter ou soki wapi pour en faire quelque chose. Mais yo na moni, vous allez vraiment modèle, vous allez témoin, vous allez preuve. O izo moni ça que non, to moni ba pilipili na yo mo sali ko stress grain, le lot to moni on bimi. Aubergine premièrement, le peut to moni même na paipai. Parce qu'ils allaient non t'es ce que vous bon yo bimama o ils allaient mal basi ko bimate mais yo loni pe bimi c'est secret no ils allaient nini secret ezande ni tangu ozo sala jardin yo moko foko sala na base o etali ba graine na yo foko batela foko lona foko bomba po tangu obanda osala moyeli suna ke ko somba graine ezate na mibombela deja na mibongesela ndeti paipai oyo nazwa graine paipai na sombi nga moko na ye na bwaki bwaka ba paipai pe ebimi mususu pe moko eza place wana lisusu kaka nzete ya munene wana eza nano ya mike po abani obota sika. Voilà balandi ya Fantastique Info to ba toujours Fantastique Info ezali université buissonnaire ngai ndeko na bino ngai mwana na bino na kitaka sur le terrain boy ce n'est pas facile ya kotambola boy kosala boy mais ça pour l'amour de mon pays le Congo ne nazo contribuer na kotalisa un peu état ya bilanga za na mboka na biso parce que pour na pays moko oyo tozali pays respecté et kosenga biso moko tozala capable ya koproduire même ata biloko biso moko tokolia pe lisusu tokoma capable ya kotinda ngo na mboka bapaya mais soki tozali kaka kodépendre bo meke tozali bawumbu toza indépendant te nous dépendons toujours des pays X mpona alesa biso masango pays X même bambisi ezali vraiment pasi to valoriser mabele na biso nzambe apesa biso alors oncle lobi nini alobi na ferme pe aza pe na bangulu bangulu pe yango oyo tala ndenge evimbani ndenge bakomi kala mingi te fona couple bango baza ba femelle non baza bamibali basi ok ça c'est bien vraiment merci beaucoup parce que la fois passée nous tomonaki bango na santé na lelo nous tokoti bango je ne cesserai pas ya repesa yo lisusu félicitations. Alors eloko nsi olakisa biso ezali nini nga aza mwana de nini ata moto ki na elongi likolo ya moi mais je vais vraiment kozala le soki ezali te liloba na yo ya suka ezali nini mpona bandeko nyonso bazolanda o de partout liloba na ngai ya suka bandeko nyonso tu bazolanda ngai neti bino pe lisusu fo bolandaka pe lisusu ndenge biso ndenge tozosalela pe ndenge tozosalela bon soki pe critique pe eza tozwaka pe bamayele ba bato misusu moto wana koyebiso te ndenge wana te yango wana kaka bandeko na ngai nakoloba biso nyonso pe tozalaka kaka ndenge biso tozosalela ngambo wana pe lisusu bakoni yango wana ya bamafulo ya makala fulo ya makala ko esi ngambo wana ya koni ya fulo ya makala bato baza kuna bazokata bakoni basala makala tokolona masango tokolona manyoko na ngambo wana kaka kuna wana nyonso tu ya biso moko voilà
Merci bandeko nyonso ya Fantastique Info Télévision oyo ozwaki temps ya kolanda biso à travers découverte ya lelo na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya Nsele na quartier monene ya Dingidingi et na kati ya village ya Bwampongo oyo tokotelaki yango à quelque na nzela ya route ya Sanda oyo babengi yango mingi nzela ya Njulu Brasserie mpona kosalela bino découverte ya lelo mbala na liboso tosengi na yo meka kosabone otia biso commentaire toza na besoin ya soutien na bino oyo etali matériel etali baprière etali bambongo mpe mpona tokontinue mosala na biso oyo tozosala mpona kotalisa mpe baopportunité ya malamu oyo ezali na kati na nzela ya bilanga na mboka na biso alors napesi mingi merci mingi na bino nyonso bolandi biso et surtout na maman Antoinette depuis mboka ya France oyo andimaki kopesa biso confiance tokoma na kati ya ferme na ye pe non seulement ye moko amona yango mais a partager succès na ye a partager échec na ye a partager connaissance na ye na ya bandeko mosusu oyo baza mpe na poso ya kosala yango eza mpona kosevante te mais ezali pour l'amour du Congo nde asali makambo oyo yo ozalaka deja obandi ferme nde bandika moke boye te nga bofilme te toya mpe mpa na yo mpe te tomona biso toleka te mais oyo bazopermettre bameka kokabola boyebi na bango nzambe apambola bango merci salutation spéciale na mama Marthe ya village Kimbia Vanga depuis mpe mboka ya France nesika azali kolanda biso mbote lisusu mpe na mama Nicole depuis mboka ya Canada oyo na nzela ya ferme na ye depuis ya mboka ya Polo mpe mbote lisusu na papa Fredi Nkosi depuis mboka ya France mbote mingi lisusu na mama Edwige Kalala depuis mboka ya France bozali vraiment ebele ya bakongolais ya lokumu oyo bozo soutenir biso oyo bozobenga biso topesi bino nyonso vraiment longonia mpe bamerci ebele tokozala na esengo ya kotravaille na bino tomeka mpe kopartage baide afin ke mboka na biso emeka kotombwama lisusu na nzela ya bilanga mbote mpe lisusu na mama constante oyo azali na ferme na nzela ya wasa topesi ye mpe mbote elongo na libota na ye mbote lisusu na bandeko nyonso na mama Dr Justine Musema ya Yimnudwe oyo topesi mpe mbote parce que merci mpona ya nyonso mbote lisusu na bandeko nyonso oyo bozobenga biso bozosolola na biso mama Ngalula depuis mboka ya Belgique mbote na bino nyonso e bomeka kocontinue kotala biso bozali ebele kotanga bakombo na bino tokokoka te kasi topesi bino vraiment mbote mingi tocontinue bocontinue kolanda Fantastique Info bopropose biso tozala besoin bapublicité ozala besoin publicité contacte biso kosala makambo mopanzi boya na bavoi officielle donc toza na besoin ya kotravailler na ndenge moko ya malamu na bino nzambe apambola bino c'était votre humble serviteur l'ambassadeur de la terre monsieur Lucien Bokite tolobi biso nyonso bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.